L'heure vient, il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous voulons adorer le Père avec le frère Méchac, ensemble avec le frère et les sœurs. Et à la maison, vous êtes là, toujours motivés, chez BioNews Télévision, la télé autrement. Ensemble, on va adorer notre Père. C'est lui le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Merci tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci mon Santo pour la présence nayo Katinabiso. Seigneur, nous voulons passer un bon moment dans la présence nayo. Et Nathan Rondima Seigneur, que présence nayo et à Canado Biko. Zanabiso Abba Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, Ecclésias chapitre 3, verset 1er. Bibelobi, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous le ciel. Voilà. Le kola zamba zanabiso. Oui, c'est vrai. Il y a des fois que le xaraba moment moko nakati ya ba distraction. O ememe la rabiso et le côté. Mais ton nito le moment moko na présence ensemble. Et bateau baluka ensemble. Hébreu bibelobi. Il faut que mutu nyoso azopusa na pembeni ensemble. Andimete zamba zanabombo. Et andimete zamba zamo futi yaba onyo so balukakaye. Tika zamba touche partout ici kozali et nous voulons passer un bon moment na présence ensemble. Na tiki micro et pas ma sœur azoko tsabiso na bozindo na profondeur. Tozana ka pona lo banzambe merci. Tozana ka pona omona munene ensemble. Tozana pona otala makamboyo zamba osela biso o makasi ya bomoto et kokate. Merci Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse et que toute langue Alléluia. confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, Amen. Oui Seigneur, nous venons proclamer ta sainteté dans nos vies. Nous venons proclamer ta grandeur dans nos vies, Jésus. Alléluia. Ce que tu as fait est tellement grand. Ah, l'œuvre de la croix nous a tout donné. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons fléchir nos cœurs dans ta présence pour te dire tu es grand. Alléluia, Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fends de mon âme coup de larmes qui traduisent un silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent un silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me fais de moi ce que aide-moi, tu sais. oh, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me Yahya, fais de moi. Ah. Oh, devant toi, Jésus. devant toi, je me Devant ton trône, je viens me fais de répandre. moi, tu Devant ton trône, je viens t'adorer, Yahweh. devant toi, je me Devant ton trône, je viens te célébrer. Ah. Oh, devant ton trône, je viens t'adorer. toi, je me répands. Fais-le-moi ce que tu voudras. Alléluia. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Hey, fais toutes choses. Fais toutes choses à ton temps et moi je serai toujours confiant. Ah, dis-le encore. Comme l'argile devant les potiers. Comme l'argile devant les potiers.
choses. Je serai toujours confiant. Oh. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de Garde-moi toi. auprès de toi. Je voudrais habiter dans ta Je maison. voudrais habiter Ah, chez tous mes toi. jours ici-bas. Tous les Seigneur, jours encore. Seigneur, ici-bas. observe mes voies et garde-moi près de ta voix. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta Garde-moi voix, auprès papa. de ta voix. Je voudrais en Habiter chez toi. tous mes jours Les ici-bas. Ici-bas. Oh, que ma vie, Que ma vie Que ma soit vie. une fleur. un Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit, Que ma vie soit une fleur. un parfum de Un bon parfum de bonne odeur. odeur. Oh, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me répands. Oui, Seigneur, ce soir, je viens me répandre dans ta Fais-de-moi présence. ce que tu Oh, devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Ah, oh, devant toi, je me répands. 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 Seigneur, utilise-moi selon ta volonté. Utilise-moi selon ta volonté, Jésus. Utilise-moi. Utilise-moi selon ton esprit, Jésus. Ah, oh oui, Seigneur. Ah, élève ta voix, commence à célébrer celui qui t'a donné la vie. Élève ta voix, commence à célébrer celui qui te donne la vie tous les jours. Il t'a donné la vie et il t'a donné le salut. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort à la croix pour nos péchés. Mais Jésus a pris ma place. Mais Jésus a pris ma place, oh Dieu. C'est pourquoi je me répands dans ta présence, Jésus. Devant toi, oh, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me Je répands. répands mon cœur dans ta présence, Jésus. Reçois mon adoration. Oh, devant toi, Yahweh. Devant toi, je me Da, 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 bouche. Devant toi, Jésus. répands. Ce que tu Devant toi, je me voudras. répands. Devant toi, je Devant me toi, je me répands. répands. Fais de moi ce que tu voudras. esalakanga netili bomae soki yesu na ngai akitiawa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingwa boye namona. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Esalakanga neti liboma. Esalakanga neti liboma. Soki yesu na ngai akitia Soki yesu na ngai akitia nayebaka te napesa ye nini. napesa ye nini. Nyonso ngai nazobika eza nde yesu. Andima ngambo ya bomoi na ngai. Andima ngambo ya bomoi. Andima ngambo ya mikumba na ngai. Bitumba nyonso to ya libota yesu akota yango mpe apesa ngai elonga. Bolinga boye namona te. Est-ce que tu peux le dire encore? Esalakanga neti liboma. Jésus en ces lieux. Soki yesu na ngai akitia Nayebaka te. Nayebaka te yesu na ngai. Andima ngambo ya bomoi na ngai. Andima ngambo ya bitumba na ngai. Alongolanga na balia ya famille. Alongolanga na malédiction ya famille. Namona nanga te. Ebongo ba miswa matati na bango. Susu na matati na bango. Basala nini
tosali nini? Tombola maboko. Asali nini? Dis encore. Bamisusu bamata tina bangomba. Babelela Yesu nanga. Biso atosali nini? Akitimba tatola. Yesu azali Yahweh. Yesu azali Yoka. Jean chapitre 5 verset 4. Bible lobi lorsque ange abano kita na piscine. Mutu akota mutaliboso yenda zozwa lobiko. Mais balobi ezala maladi moko azalaki wana. Asalaki 38 ans na maladi na ye. Lobiko ebano yate. Makasi romi bwaka na mai ezalaki te. Mais un jour Jésus aleki na nzela na ye. Nangina asire mutu moko que présence ensemble chantera dans nangina asire mutu moko que présence ensemble longola même maladie au minga na ba ko longola te. Na pesu assurance que présence ensemble les anabiso. Lobaka na ensemble nangi présence nous ananga. Nangi simba ngai. Nangi na tambola na yo. Nangi makambo na luki solution na bumutu na suite na associé ensemble. Que Jésus-Christ de Nazareth appelle ça lobiko. Ma sœur alobi Yesu azali awa. Bisika Yesu azabile mwezalaka. Bisika Yesu aza gloire na ye na manifester. Oh Zambalola. Je proclame la présence de Dieu, il est là, il est Alléluia. là. Il est là, il est là. Alléluia. Tombola mongongo bandako sanjola Yesu, il est là, il est là. Mon sang tournarola. Ta présence est là. Ça veut dire Ta présence est là, Abba Père. Ça veut dire qu'il Ta a présence toujours est là, un Dieu projet de bonheur Tout-Puissant. et de paix pour toi. Dieu
Dieu tout-puissant. Les situations Oh, que ta tu es en présence train est là. de traverser en ce moment, Ta présence est là. laisse-moi te dire Jésus est là. Ta présence Il est là, ne Kolo. t'abandonne pas. Yesu atiki Ta présence est là, Kolo. azali. Yesu atiki yote azali. présence est là, Kolo. Il est le consolateur de cœur brisé, le consolateur de cœur abattu, c'est toi Jésus. Osawa, Osawa, Yesu. Osalawa, Papa Yesu. Osalawa, Yesu. Osalawa, Yesu. Alléluia. Ozo consoler mitema. Ozo sala Bénissons ta biso présence, bolambe. Papa. Ozo sala biso bolambe. présence, Dieu Papa tout-puissant. nanga, Yesu, 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 Yesu. Merci, Abba Père. Na, 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 na. Alléluia. Abba, Papa, motema nanga etondi sami na posa na yo. Abba, Papa Yesu, motema nanga ezo nanga koluka yo. Abba, Papa, motema nanga Alléluia. etondi sami na posa na yo. Abba, Papa, molimo nanga ezo ganga koluka yo. Koluka yo. Mana kotika te kotambola na yo. Posa motema kolanda yo. Kolanda yo ye. Ana kolemba te o. Kogumbamela yo. Kokumba mela yo. Yango nde ntina bosalisa bilanga na se na moi. Koluka yo. Luka yo ye. Koluka yo Yesu. Kolemba te o. Kotambola na yo Papa. Kotambola yo. Kotambola na yo Yesu. Motema nanga. Kolanda yo Papa. Landa yo ye. Nakolemba te. Kolemba te o. Nakolemba te Papa. Ya, 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 Yahweh, koluka yo Yesu. Nakotika te. Nakotika te Papa. Mpona yebi motuya na yo na bomoi na ngai Yesu. Kolanda yo Yesu na ngai. Kolanda yo Yesu na ngai. Kolanda yo mosantu alole. Kolanda yo Papa Bale. Ina mote. Koluka yo Yesu. Koluka yo ye. Yesu tala mitema na biso eza na posa na yo. Reçois nos cœurs assoiffés de toi. Reçois nos cœurs assoiffés de toi. Kolanda yo. Kolanda yo Yesu. Nabonela yo lolenge nini Papa. Yo nde makasi na ngai. Yahweh, koluka Te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Oh, Adonai, sois béni. Papa, toye na yo Yesu. Sois exacteur. Toye na yo mosantu. Alléluia. Yesu yo moyaka moto te. Atako masumu elati nzoto, Yesu amoyaka moto te. Atako motema ezoloba ete naza mutu mabe, mais toi tu m'appelles mosantu. Yesu obengaka nga kaka mosantu Yesu. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba,
Ah, eya na tongo to na pokwa. Elombela ngaza. Elombela. Hey, Ozali, Ozali, Yesu na ngaye. Ah, ngai nakobange lokote. Atabitumba eye makasi. Alléluia. Natangana makomi. Oh, Jehovah. Esikolo bakinanga. Nazamutu, nazamo kilate ah eza oyebisa ngai. Oyebisa kingana banga te. Atana molili yosa. Atana banzelo etonisami banzube, tu es là. Atako makambo yosala neti ozotambola te, neti ozosimba te. Seigneur, moi je sais que ta parole me dit tu es là et tu es avec moi. Obosaninga te. Eh, Yesu. Oyebisi nga na zamutu kasi mokila te. Atako makambo ezosimba te na yebi Yesu oza. Oza na ngambo na nga. Po yebi makambo nyonso ezotungisa motema na nga. Toi Dieu tu me connais plus que moi-même. Ah, parce que tu connais bien mon lendemain. Hey. Ah. Nazwana ngangulute. Yakobotama mwana ya mokonzi. Nazwa bingulute oh. Yakokuta. Eh. Kasi nasongolu. Nazwa kakango. Eh, yakoyeba nzambe na bomo. Eh. Lokola ngana yebi yo. Yonde osimbi bosu nyonso. Eh. Yesu, 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 ah, nakobanga te, nakobanga te, kobanga te, kobanga eloko te. Yesu azali, musantu na ngai azali. Merci Jésus. Nine ko bangisa biso na sena moi. Ata biso toza makasi te. Mais toyebi ke toza kana muta makasi. Ata biso mayele zo limite biso. Toyebi toza na molobeli na biso. Voilà pourquoi nalingi mutu moko betela na nzambe maboko. Nangina pesa su mutu moko makasi. Oyo olanda biso. Mbamso elike sila yo. Mbamso yebi to kozwa lisungi wapi. Betela ka nzambe no maboko bisiko zali. Yana batu babotama bana bona ba famille mbongo te. Mais bana nzambo atombolaka. Psalm 113. Bible solo bana poussière. Zamba zwaka oyo na valeur te. Apesi yango tina na miso abati. Nani ondimaka zamba ko tombole na moma oyo. Nani ondimaka zamba ko changer situation na ye. Nani akondimaka kombo mo ba pesa ye zamba ko changer yango. Amen. Abi Jacob kombo neza sous Jacob te mais kombo neza Israël. Zamba o changer mutu mo kombo tala batu balobi pe mingi obota te. Zamba ninga changer o kombo. Batu balobi pe mingi osala te. Zamba ninga changer o kombo. Olekaka oleki batika lobeta lisono na ndenga mabe. Mais zamba lingeza na batu ba hotel mabaloba oye toyete. Mais nangina assuré yo ezala yo. Betela no nzambe maboko. Voilà, nangina pesoka makasi. Donc tout temps avec ces groupes. Bazo aider biso na lecture. Daniel chapitre 3 verset 28. Tozokoba toujours na présence ensemble. Mais nalingi yo o wapi makasi bando sila. Yo o wapi bando lemba. Webi lisute lisunge ko uta wapi. Mbamsweta na mutu moko olanda biso. Malade umeli na kati ya nzoto. Oyo ozelezaka aliwa. Tikana ebiso nzamba pesa guérison. Tikana ebiso nzamba pesa guérison. Yamba lobiko na kombo na Yesu. Yamba kotombwa mana kombo na Yesu. Kandengo yamba ngonenge sama na vina yo.
basungi biso na lecture. Amen. Et roi a suivi maloba pe alobi. Lokumu ezonga na nzambe ya Shadrach, Meshach pe Abednego. Ye o wapi atindi mwanjelo pona kokangola basali na ye o batiaki mitema na bango elikia na bango epai na ye. Bato voilà, bato yo babebisi mibeko ya mokonzi bapesi nzoto na bango yake bandimi même liwa baboyi kogumbamela nzambe ya bikeko bandimi bagumbamela nzamba solo tika nzamba lola pambola yo yoka. Shadrach, Meshach, Abednego bazaki bato bazaki na confiance ya nzambo bango bandimela. Mon frère, ma soeur, papa, yaya, ndeko nyonso partout ici ko landanga. Nangina lo babu. Muto a placera confiance na ye et pas dans Nzambe. Nzamba tika keta kwe. Soko ndimi otambola na Nzambe. Soko ndimi otambola na ba principe ya Nzambe. Nzamba obundela yo. Peu importe bitumbe ko telema na vie na yo. Ata soki yo za makasi te, Nzamba olinga te kombona ekusama soni. Roi Nabucodonosor na kati ya Babylone ezaki na loi o ezalaki statue o etelemaki lokola nzambe na bango o esengelaki bato nyonso bakumbamelaka yango. Mais Shadrach, Meshach, Abednego bango baba ete biso tokumbamela ekeko te parce que wana zekeko mais biso tokumbamela nzambo aza na bomoi. Ndenge bisa mutu moko nde toyembawa biso toyembela mutu te. Neto sambelawa biso to sambela mutu te mais to sambela nzambo aza na bomoi to sambela nzambo aza likolo ya banzambe nyonso parce que ya biso akufa mukilezela ye apola mukilezela histoire na yesuka mais ya biso azonga na bomoi parce que c'est quoi et Jésus-Christ est au-dessus de tout. Voilà pourquoi nzambe wana nde biso to kumbamela bakeba yebisi roi balobi yana batumo misatu mibeko na yo bango batosa yango te. Roi lobi te bobengela nga bato wana. Shadrach, Meshach, Abednego baye liboso ya roi na bolingo o roi azalaki nango mpo na bango. Bien aimé, roi a condamné bango te. Roi banebisa bango na yoki bayebisi nga ke bino botosa mibeko na nga te. Balobi ke bino bokumbamela stati te. Maintenant na condamné bino te. Mais nangina bisabino bokeni. Mais soki ba sonner trompette et bino bogumba mela stati. Mbala moko bato misatu babangi roi te balobi te. Biso to samalobano te mukonzi. Mais biso to sanzambo yo biso to ndimela. Roi yoki bonga lobi oh lolenge nini ya bato bako banga ngate. Bien metikana biso vérité. Na sena moyo yo banga ka nzambo. Bandoki babangi sote. Ba problème e bangisaka yo te bitumba ozokutana nango na vie e bangisa kote omoni pendant kwana nzambe tala ata bilutumbeleki yo makasi confiance ozaka nango mpo na nzambe nzambe otika te baseka yo nzambe otika yo te okweya roi lobi boye lokola bango baboyo tosa mibeko na nga boswa bango bobwaka bango na libulu ya moto o lorsque babwaka bango na libulu ya moto ezalaki mpo bakufa. Ben même bamsu yo yebita il y a des gens soucis na bango ezalaka yo kufa déjà babongisela oliwa cercueil déjà telema pona yo bazela ka ta o bango ba fixer po yo kufa mais bato na kati ya libulu ya moto roi aye atala a comprendre abengi ba conseiller na yo abiboya ba pusana bi oh na kati ya libulu ya moto to boka combien de personnes ba bisi to boka 3 personnes. Mais oazolo babi na kati ya libulu na omona bango ba 3 te ba 4. Oh mutamine ya yaki mutango nani oyo bato ba placer confiance na bango epa na ye
aye siko mpona oyebisa bango ke na nzambe na bino bisika mokili nge kondane bino nga nzambe na kondane bino te bisika mokili elukeli bino liwa nga nzambe na lukeli bino liwa te ebokufa te tika nayebisa mutu moko olandanga liwa nyonso bato baobongisa mpo na yo esalama te mabe nyonso bato baobongisa mpo na yo esalama te parceke wana nzambe eka ndenge ondimango baserkei oyo babongisa mpo na yo epanza au nom de Jésus liwa oyo etemai liboso na yo elongwa au nom de Jésus zala mutu koza mokila te walobi na omona bato mine na kati mpe mutu amine aza na elongi ya fils de Dieu azalaki na révélation ke oyo azalaki na bango ezalaki nzambe pourquoi nzambe ayaki na intervention na bango parce que bango bazalaki na confiance en nzambe nangi nayebisa mutu moko eya na bamoma mosusu kolelaka te eya na bamoma mosusu komona monene na likambo te yo bandano kaka kokumisa nzambe banda kaka kogumbamela nzambe placer kaka confiance epa na nzambe du fait que oplacer confiance epa na nzambe nzambe aotala alobi te oyo aza mutu nakotika te lorsque bandeko ya Joseph babongisi complot contre Joseph babi toboma ye totaso bandoto na ye ekokisama zande bayebaki te mutu baluka baboma eya mutu ozamba na makambo osala na ye omoi bato ozamba atambolaka na bango mpo asala na bango makambo baka bato abundisa te po okokata vision nzambe te nzambe ana mposa kene mosika nakinebisa mutu moko yoka omoi neti masere oyembela nzambe awa nzambe ana mposa meme mosika na nzela oyemba sikoyo yo soko ye okombatre ye po ete ya suka na nzela eya lokola obundisa nzambe sikoyo yo mutu ya mokili obundisa nzambe eske okolonga nani aleki nzambe na makasi nani aleki nzambe na makasi eske yo leki nzambe na makasi eske baproblème na yo eleki nzambe na makasi eske bandoki ya famille na yo baleki nzambe na makasi eske bato bazoyino na esika mosala baleki nzambe na makasi baleki nzambe no na makasi mais yo ke eloko esala nzambe akota makambo na yo ezaka so yo oza na confiance epa na nzambe yango nde esalaka nzambe abundela yo yango nde esalaka nzambe akota makambo na yo esengo ezalaka soki moto ayebika otambola na nzambe quelle assurance otambola na nzambe lorsque Pierre aozinda lokola yebeke Jésus aza wana Pierre akoka ozinda te enini asalaki atombolika loboko or kotombola maboko likolo ezalaka ntina faiblesse mutu azoluka sungi or lorsque Pierre atomboli Jésus Christ azwaki ye atelemisi nalobi mpe na mutu moko tika Jésus Christ asimbo na loboko tika Jésus Christ asimbo na loboko bisika makasi esilaki yo nzambe badotelemisa yo bisika makasi esilaki yo nzambe apeso su makasi bisika obandaki olemba oyebi te obanda wapi tika nayebisa yo Job alobaki mon rédempteur est vivant. Est-ce que yo pozo ndimaka nzambe aza na bomoi betela na nzambe no maboko makasi bisika olanda biso betela nzambe maboko makasi tika nzambe abanda na yo vi ya sika masera alobi nazwa na ngangolu te o ya kobotama mwana ya mokonzi sadi ntango ozwi ngolu wana te me yoka mokonzi moko aza nzambe abomoi aleki bakonzi nyonso na se na moi oyo yoka assurance mo nangi napesa yo Paul na Silas na kati ya prison bagarde na bango ka silence baboyi basengaki bobimisa biso babandika koyemba epandaki babanda koyemba prison ebukanaki natomboli loboko na nga likolo lokola mosala nzambe malobo nazoloba esimba mutu moko mutu azondimaka nzambe alongisi yo nalobi vi na yo olonga nom puissant de Jésus nalobi vi na yo olonga au nom puissant de Jésus ke yamba kombasika na vi na yo nalobi yamba kombasika na vi na yo mupepasika ezokota na vi na yo ke zamba lola abanda na yo histoire mosusu soki bato babetaki yango mabe zamba bongisa histoire à vie na yo que le nom puissant de Jésus que le nom puissant de Jésus ndenge olingaka olekisa présence na yo na présence ensemble ndenge ondimaki ozala na présence ensemble nalobi zamba bandoselo makambo ekokambwisa yo Amen. na prophétiser mpo na mutu moko que 2023 zamba kotsongo na kimia maladi wana eboma yo te ba problème wana eta mutu nono na sete parce que zamba za likolo ba problème na yo
que le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël. Alors ben Abraham boye, mutu nyonso opambola yo, li pamboli ne ezali pona yo. Tika batu nyonso balobaka malamu pona yo, Zamba pambola bango. Ba nyonso ba meditera mabe pona yo, Zamba zongisela bango mabe na bango. Batu nyonso ba otimula mabulu po yo zinda. Bazinda na mabulu na bango bango moko. Au nom puissant de Jésus. O a maladi qui écoute na munganga, aye bisoke obiki. Parce que l'obiko mutape sarango Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour na bolamu na yo. Merci pour na bolingo na yo. Zamba nguya, zamba bikam. Kolo to ni meto leksa moma oy. Koluka yo. Bongo nani esi déjà talé la yo. Bongo okisama soni. Lokola zate na zondi mapa otikala ko zarate. Ke zambe lokwa to limito tela yo. Tika kombo na yo ezwa lokumu. Kombo na yo ezala manifester likona biso. Ndeko nyonso alekisa kitana ina présence na yo. Animaka tika makambo azosala. Animaka lukelongi na yo. Zambe mimonisa na vi na ye. Zambe mimonisa na vi na ye. Na kombo no mosanto alola. Ndeka toto yemba tokolonga. Tondimisa miete tolongi. Lokumu kembo masanjoli. Ezonge pana yo. Na kombo na Yesu Masia ndelongo na basantu tobeteli zambe maboko makasi tika zamba lola pambola yo zamba lola pambola yo partout d'ici kolandi biso que gloire en zambe dans la manifester na vie na yo zala mutu kozala mokila te tikete le kumu ezonga bobele pana zamba nguya na kombo na Yesu nde tobondeli petolobi amen. Amen. Merci Jésus.